par rapport à toujours vivre le DMTV toujours en avant. Bonjour amis très chers internautes à DMTV. DMTV, la chaîne qui vous informe sur tout et pour tout. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous, pour votre plaisir. DMTV est là. Comme vous le savez bien, nous sommes en pleine période préparative des fêtes de souhaiter les meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de DMTV. Meilleurs vœux à Dodi Lobsen, meilleurs vœux à Jean-Jean Bendo, mes meilleurs vœux à mes petites Teila, Rosie, Ariel Loponda, Jocon Boloka, meilleurs vœux à Maman Moski la Sonégène. Ndenge kaka nazaki oloba toza na ba période ya préparatif ya ba fête de fin de l'année et puis de nouvelle année. Ndenge toyebi nyonso banaka na wenze. Donc tout se fait dans le marché kosoma côté kanyon se zalaka na wenze. Et de ce fait to préparer les bino spécial fête de fin d'année et de début d'année. Toza awa na wenze ya Gambela o ebele boyebi to lukato e ba vente ezandenge nini to tuna ba vendeur, ba acheteur, ba parents pe bana to e ba ndenge nini préparatif à ba fête ezoleka. Donc bino ma bolanda ndenge ba parents ba rolobana ba vendeur, ba acheteur nde ba roloba. De la ville. Bonjour. Tout le monde a tout changement fait en autant. Changement c'est où ça y lobby. Oh il y a le lobana la tendance attaque qu'il y a mon qu'on a été. Même bon aussi qu'il était. Bato ya kota nde to yebite nzambi ka nkwa luzolo apara neti ngai moko makelele na ndaku nanu asali ata eloko te do nayebi te so na osuka wapi na letango tolobi mpe tro changement ezomonana nango te tolinga bachange ka bato tozalaka régime kwea mpo bakoya parfois tokozala bien mpo toumeli na mosala tose trouve te. Bonjour. La fête ezalaka nango mais à moment oyo vraiment fête eza te bilo oyo bilo alobi tomangi olobi bange mbula melali. Et puis les autres, tu as là où on dit que tu as pavillon déjà polélé. Et dans l'aéroport, on a besoin de pavillon, maman m'a dit c'est ma biloco, mais faites tout vraiment non et le rejeter. On reprend le thé. Moment autoréné, moment où le lot sur le 22 le 23 tout le monde qui est inter vous foyer mais peut-être que tout le monde sur la balle de biloco. Et puis là-bas fait. Mais jusqu'à présent toujours monde est le roté. Le gouvernement a foutu à Batumbo, a mis sa mort la circulation, parce que c'est vivre. Tu comprends? Parce que là, ma mort, ma beauté, il y a une crise contre ma casse, a mis sa mort à foutu à Batou, pour Batumba vivre. Bonjour. En tout cas, naza mutu asikate naza mutu akala
Mais bandana botama mbali bosona mona ba fête ya boye. Donc bandana botama mbali bosona mona ba fête ya boye. Alors peuple congolais ça na mbongo te. Muta futa makata ko dia bien nene. Muta lia musuni so za na mbongo. Na tanwa kale zalaka. Ewo mulongo ko ko taje. Metala sigol. Donc batu mingi awa passe leki bakeka Angola. Mi bale ko to ba mi boma kina bango pour passer leki. Donc tozo vivre na condition difficile. Donc na muto za na li felo na mboko yo différence ezate. Alors tosengi na bakonza mboka baza la motema mala mpo biso mutopona bango. Bango bakomi so toponi bango ale bakomo nyoko le su biso. Mbalo bakoyeba. À suivre. Bonjour. Mupumeza teta banda totanda kata kilia moko toteka te bat baba na mbongo te na maboko. Mupuma oteke zate. Ta banda totandi bilobi mo bo mona ka bat bazate. Mbongo zate na maboko bat. Le 31. Le 31 de bakile ba kota. Pour aller à mon sens, mon bongo, allez. Les 5 s'appellent ça, un jour à fête. Ate soli kama poto ote kate to na mbongo te ba futa batute. Côté que ate na utita bantu tande bloto vanti kabo. To fete ndeni. Bonjour. En tout cas, marché vraiment tout au Mawatro. Autant que Salande, tu déjà depuis les 20. Donc, tchatcho na tchatcho. Mais na minute, yo wenzikao. Donc, denge kutu na ndemba kitoko boye. Tango ezala ndembo. Déjà, si ba lokoti on a resomba. Mais ba kilia ba zate pombongo ezate. En tout cas, ba yo ke la biso mawa. Atana ba fête yo. Ba futa ta ba papa po bana balia ba sepela. Ba futa pe classe ya bana. Poto oko kate. Mais na minute yo temps suka to tala ka dimanche à le 24 donc na lundi à le 25 donc ce ba kilia ba quantité biso ba mama to kolela bilamba bona ina kosomba papa na kosula mbongo wapi donc fona teka bénéfice nga na kozwa yango na olatisela bana pona minute yo bana ba olela ba otungisa déjà mais mbongo osombela bango bilamba ezate po tozomona basombi bazate. Bonjour papa. Banda na tandi atambisi moko na teki te. Batu bazoya te, kwenzeza te, mutu moko azokota te, mbongo na maboko ya bato eloko eza te. Tozo sufri awa. Toko suka ndeni banda na tandi mbisi ondo omonga na ye na awa. Na yaki banda 6 heures.
natandi mbiso ata mutu moko asoma mbiso oyo aza te wenjango eza te mbongo eza te eloko eza te bongo tokoteka ndenge nini bozofuta bato te mbongo eza sekoye na mboka te bongo tokosala ndenge nini bato bakote bakokota na wenzi baya kokota na wenzi bakozwa mboka mpo bakota na wenzi ndenge nini etika mokende totika nde kotika tofanda ndako mpo na sofa tokendele wapi tokende kosala bilanga o tokendele wapi na moi kende ndeke esala nde bilanga mpo na mwana osufi ana mboka po nazoteka te eloko te bona na eloko moko te bafuti bato te nini moko te vi yango kaka pasi na pasi koleya na kolela misere nzambe tika keso ozotuna nga nazoposa olela bana na ndako bazolela te elamba moko na sombi dakaleso apamba na sombi te na sombi bana elamba te eloko moko te bakofete ndeni nga mama nateki te bomona kesoma bana elamba na kosola awa wapi nana kopesa ngai mobali te nini te ozwa mbongo na kosola elamba wapi nasengi ata tosengi bango tolembi kosenga bango baede mawa mpo na nga nalembi nakomi na suka mawa nzambe ekitaka likolo na biso nzambe akoka biso mawa nga bika mawa nzambe ekita mpo tosengi bango baede ekokisama te botosenga boye baosalela yango te bofuta mboka ezala bien tolia bien tosala bien mamu te ezala bien bazokokisa yango te bosoki tokosenga kaka tosenga banani lisusu tosenga mawa nzambe ekita le bas derrière pour nous soit mis à côté bis moi tiens partir ou c'est bon ma vie de journal de la vie agent bilamba tozuka basusu simiti basusu ekoma Ouais, bonjour. Ya marchand ka tata no moninga bani boko ta konni kile batondenga bani mezalero bani ni meso satima ke ouais pa mission ta ma savana una vana na sala boy mais yo moninga bani ko tsa ba ketch tiero bani meni kile mi sa banta bilo mama ba rocket bani ni mais mama ba rocket bani ni mais akile ba ya te point te ba te suki nini elo nini e ka sebiso to e ba te papa soko na 5000 francs aux ketch yani mbongo ndezangi ba para mbongo ndezani te so mbongo ndezala ki mo satima ki oui mais ero kutu na so na ko na ta lo bate so mo na sa ta lo babwese ke vraiment mbangala ninga klima mbangala to souffrir fort ba ya ba souffrir ya na moni message ko to lo bakutu ya te ba ni ba konza mboka ba mo te so ka kambo bisumo ba jani coopéra ba to so makasa lo ka mbongo mais ba para ne sko ni mbona boko sumba ba na biloko ndi ya te so mbongo ndezala ki me ero manini mais zama songa ko ngona biso ya comme ça on peut s'en papa tantôt à bord ça carte quand c'est mi famille France au bout il y a sûrement mon tabou de point ni
musala eti na mboka yo mo yebi musala eti na mboka soki père aza facilité ya osala aza capable de osoma mwana chaque jour atela mba ezandi ki makoki ndeza te papa na biso to forcer pe bango te la minute to la olum na biso ya ndenza masungi na biso mais to vivre na connaissance nzambe ka sans nzambe ma plein OK. Bonjour, bonjour. Papa kotekisa te tokufi okotala bomona nga moto azolekana mais eza deya kokufa pasi ya tozoteka te pasi mbongo eza te sikilesa mbongo eza te tokoteka ndenge nini mbongo ezomonana te papa tozalaka bongo te badala bani koteka tombola oyo nde tomona bongo te mbolo nde papa eleki makasi pasi souffrance ya makasi okende pa opasi ozonga pa moto opasi tokomi na pasi ya suka te biso soki lifelo yango tozovivre na kotala bo nga mpo na gouvernement aluka solution mpona mabuma bato bazolala na nzala bazolomuka na nzala moto azoluka lokola moto azoluka te mpasi ezosila te classe pe ya bana na kuna ezosenga kaka mbongo ye André Kimbota ketia mbongo na mwana moko lokola 50,000 ya frais de l'état ye l'état ngamonaka ta yebaka te na école catholique frais de l'état mwana moko 50,000 ata yo moko ezalaka wapi bibe pasa boye minerval pesa cher bazobengana bana na pasi na situation pasa boye biloko peso mata dollar kutu bande se kende comme le ba 16,000 na ndam gouvernement zomona ngo te parce que mboko pa bata mayele bazate bakoluka solution na makambo wana bato batenge ba classe ba committee na ba niveau suka kuna bata mayele bazate ko pesa bato pasi boye pasi boye ya omona kaka muto zoloba boye esa pasi Ouais, bonjour. Réalité Zara dans les belé. Dans la liboso non côté gezati. Tout est raté par rapport à ma fête. Outi roleka. Donc il y a tout vraiment et l'autre dans tout le monde est l'autre côté ba client bazate même ba ba autre bloc bana bazote raté situation bon zate vraiment na marché. Bon total à ce que par rapport à ba fête les kakala na ba fête te ba wana nyoso les kapeka mabe total à o les kakala na ba année 95 98 mais ce que toi côté na ba 2000 vraiment en tout cas surtout vraiment année vraiment en tout cas KO pour nanga non za no biloko no ba lufu non te yango zo koisa commerce na non ezana no batia no mbongo na circulation so batia mbongo na circulation nde omona ke bakamunyoso eko changer ko avancer bien mbongo za ndete na maboka bato bafuta bato pour biso peut vivre bien ndeti ba biloko boy so mon so na biso eloko boy donc to sala non pas même 2 heures du temps na mesa omona ke yo so mo biloko babloka bien baroba bien baola ta ba fête mais to oteka te pour mbongo za te na maboka bato bafuta nde bato donc ya koloba ndeza wana na habité so il y a des décembre ex-ba sommet d'ablo kwa bonani na basombi te siko ana kambiro so somela mba bien oteka po osana nateka pombo nozo basomela bilango yemo somela basomela soki nateki mbongo na oteka napesi mikolo bapondeli na bilango topesa papa asomela bilamba siko nde tozabe papa sapesaki abombelo aso apesa ko kado na bafete badinowe na bonani papa pesa ko kado be mama
Papa. Papa n'a pas ça au cadeau, papa. Parce que nous, on t'a abandonné le jour, on a abandonné les jours à quelque chose, on t'a natanga soto kani congé na yo teka. Basombe dabila mabona ne. Non basombe te. Et le message je reçois na papa pour na ba fête ya relation na yebise boye papa pesa biso mbongo tosomba bilamba mpo biso na tosomba mpo biso na mama sombeli biso te. Bonjour. Batini na somba fufu. Mama biso. Si basombe dabila mabona ne déjà. Basombe la mani. Basombe nga pantalon jean elamba likolo na buchi. Merci na bona ne mama pesa papa pesa o bakani. Apesa kanga. Papa no basombe libana bamoto osema osa bakani. Basombela bango eza bona ne fo balata. Ningo no bazito websa. Basi kateza mbongo. Bonjour. Bilamba Akech. Bonjour. T'es né ce soir mon nom. Et comment? Ah. Un mille francs. Vous avez une école. Ça. Te wana ekonseyo bayeki nanga mpo nanga boye etalinga te. Wana eza mosala na bango ifo basalela bana ata mboka eza so nde nini me ifo basalela bana wana eza mosala elo na ngi alobaka yango wana bato baza bene ebele te. C'est là. Bonjour papa. Nateka Thompson. Pasi moko oloba te. Kote keza te kaka boye. Na mona babonele o nde suka na bonele loko eza te. Ate loko. Nasoma te loko. Nasoma te loko te. Ata tu nasomye loko te. Maman, nayebi, nateka na talobi le dimanche c'est un mouvement de ezala. Après que c'est ma banate. L'état de ma maman, on m'a dit bangone bazana. Ngana mona atina koloba te. Posta to lobby. Do basa makamane ba monika.
Bonjour papa. Bon, côté Kapenza, na les bandits, pour battre la bambongo te. Table n'est tandami. Parce que c'est ça la minene. Batu bazoya batu na ka batuni batalu, mais moi basomba. Mbongo na maboko ezate. Gouvernement comment on sait en sumba la boni. Dans la baba qui $, $, qui t'a la ngote. Elles ont sur la 16. On biso aller. Et maintenant on sur la 16. Biloko eza likolo. Parce que moi to teka ezate po biloko eza likolo. Soso ala chango 5500 à débattre. So on t'appelle 4500 à zui mais 4000 na nga 4500. Ba pesa ba 4000. Na la somme à valeur ya 4300. Na nga ba 200 fois likolo. Moi la teka ezate. Na somme blo na ni na la teka te. Na somme blo na ni. Mbongo ezate. Bala bala tete bala ba comprendre que mbongo ezala ngote. Comment comprendre que c'est pas de vivre? Pas le qui. Gouvernement c'est parce que ça t'a fait. Pas qui t'a mouké pour ça peut teka. Donc au moins donc mbongo po. Donc ça me la bala bilamba. Pas si. Bonjour. Ce qui est un bon exate, dollar est à l'icolo macas. Des blancs sont cher, batal sabi so dollar. Bah déclarer que le gouvernement qui t'a dollar, il leur paye quitta. Quand cartel bossango, bah la tienne en baisse à 20 exate, les qui cher. Et là, on a un gouvernement à quitter la bise au $. Le dollar, c'est quitter Nyon, c'est Rosanacé. Et tant le dollar est à l'icolo, bilor Nyon, c'est à l'icolo. Pourquoi ça qui bise au monde à un euro T? Et comme ils sont tous 16 et demi. Le toza poste à dollar et quitte. Pas bise au monde à Baramba bien. Benaza bala 5 ata mwana moko te azwi ate lamba mwana ata moko te azwi lamba toyebi jour te parce que mbongo eza te tooteka lokola tooteka te te bakilia mpe baosema biloko baolela maman bazolela en tout cas maman bazolela vente ezate vente ezapenzate to éviter balobi mbongo eza na marché te on ne sait pas c'est quoi le problème batu baosomba te donc toza 10 heures on dirait toi 6 heures tomi tuna eza batu nde balamuki retard to bamama nde baeteka retard donc on sait pas trop bamama baleli mingi vente eza te mbongo eza na marché te baosenga vraiment mbongo est circulé et de la part des enfants c'est vraiment malheureux de voir bana mike ndenge bazoluka en pleine période de fête toyebi ke baparent nde basalela bana mais bana baromi koluka et c'est vraiment malheureux mais c'est à encourager de voir que ces enfants comprennent que situation mboka eza bien te donc les enfants se débrouillent bazoteka bazoluka po bamemela baparents afin que bakende kosomba babiloko mais c'est vraiment très gentil aux enfants qui nous suivent en tout cas botungisa bapapa vraiment te voyez la situation du pays eza penza bien te donc essayez un peu de comprendre les parents botala baninga na bino comprendre que Congo eza na moi donc bino mo bomona problème eza donc essayez un peu de comprendre ce n'est pas Noël à liboso eza pe bonne année à liboso te donc bokolataka
borolia na bino boromela soso eza na un problème te donc bobanga te c'est l'essentiel eza que sambelo kumisi nzambe po osilisi ane pe obandi ane dans les habits et tout et yaka tolataka chaque jour donc c'est pas un problème d'abord tika pendant tout ça va parents et ba parents peut essayer un peu de faire l'effort tobi que mbongo eza te mais bosa l'effort bosepelisa bana donc bana bazala lésé te bana bazala l'aise eza période ya bafête oyebi ke bakado et tout nyonso wana ezalaka na fête à Noël et bonne année donc bomeka osala l'effort pour les enfants. Je crois que tokomi déjà na suka émission na biso. Un très grand merci à l'équipe technique, meilleurs vœux à toute la population congolaise, à toutes les personnes qui nous suivent, et meilleurs vœux à vous. Je fais de meilleurs vœux à ma famille, la famille Boloka, la famille Kundo, meilleurs vœux à Ariska Songo, meilleurs vœux à Vanvan et Senjina, meilleurs vœux à Gino Demukata, meilleurs vœux à Roger Loponda. De gros bisous à vous, c'était Christelle Boloka pour DMTV. Au revoir. À l'heure où la RDC est à genoux. À l'heure où la pauvreté a confisqué toute dignité. À l'heure où on pille, tue et viole tous les jours en toute impunité. Well, we've seen similar scenes all around the city. People are out in the streets shouting Kabila out. À l'ère où le mot justice, droits de l'homme, démocratie et état des droits ont perdu tout leur sens. À l'heure où les pouvoirs nous violent notre constitution. Les élections doivent être convoquées. Des Congolais ont décidé de dire stop. 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 Je ne suis pas une victime, je ne suis pas à genoux. J'ai le front dressé, je suis un Congolais debout. 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 Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution. Si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux. Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017 et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État. Alors, rejoignez notre grand mouvement citoyen. Devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence. Parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Congolais Mouimane. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais, il y a côté les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Et toi? Rejoignez-nous sur lescongolaisdebout.com.